bande ko balandi bozali bongo na émission ya ba congolais émission oyo to yambaka bana bakenda sango émission oyo to solo la masolo mboka to pesa ka basango mboka to yambaka ba combattant basi mibale ba obundela mboka tozana ndiko na biso Jocelyne soki ako se présenter au sako ndeko mwasi au sako papa ngana ebio bien on se présenter na bande ko ba Holanda biso pour sa biso musala no sala na pareko. Oui, nga kombonanga Jocelyne Botulu naza membre ya sensibilisation et jeunesse na Pariko. Maman so Jocelyne toza na tea time en Angleterre ba mela moitié na mbio vous allez à l'aise le col pas na yo. Ba actualité ya mboka émission de boso sala ki ba to belé ba bengi ba sepeli ba lobi soki ba maman vraiment ko mondela mboka bo sa malamu. Mais na actualité ya mboka to moni bino ba to Pariko yo zali membre ya sensibilisation ya Pariko. Vous allez pour encadrer jeunesse, je crois. Jeunesse, hein? Yes. Mais tout le monde allié na bino, mais c'est faulu oh papa honoré moi na pareko botia ke poa. Lelo oyo tribunal ya Congo et lobby kangaye pour azo inciter batna haine, azo inciter batna haine tribale, azo inciter batba bomana ba sala mabe. Réaction na bino surtout yo ozo bani na likambo yo bani ba kanga faulu pourtant abomi mutute. Vérité des urnes. Merci papa pour la parole. Je crois bien eza moko ya ba problème au ba congolais bazoboya siko na mboka na biso. To zoboya likambo o eza ya na kololo bandesi ni likambo o ezo luka kotinda ba congolais basala mabe konyokola ba congolais parce que ceux qui eza na mutu o sengeli ba kanga vraiment na Congo wana eza Kabila parce que Kabila bomi ba famille asopi makile belé. Failu alobi likambo moko ya mabete. Ye posane eza peuple congolais est la sauver mais comment magistrat wana aloba ke bakanga fayu soki muto okanga ezane Kabila comment ya koluka bakanga fayu eloko ba congolais bazoboya yango wana nde ya Congo pona yo mama Jocelyne muto vraiment faut bakanga eza Kabila eza Kabila azana makila ba congolais belé aibi abomi et puis azo défier ba congolais bakangi été mais procureur général ya république azo que no fongola dossier na mutu oyo azo ko réclamer kaka ba droit na donc eza bongo oui eza bongo muta malonga o bakoki kokanga o vraiment aza vraiment o mokili mombezo mona criminel ya malonga eza Kabila fayu azoluka toujours liberté bien ya bana ya mboka mais comment bakokanga yango likambo tozoboyela Tshisekedi parce que ye alobi ki aza congolais de naissance comment qu'on permettre na procureur wana apporter plainte na fayu mutu azoluka intérêt ya mboka or que na sima na ye aza na criminel munene nanu bakangi ete azowela bakanga fayu pourquoi. Donc pour yo eloko vraiment zolinga Félix Tshisekedi té ozana ba preuve que ya zo diriger na été Kabila muta président mais ya batami na kaka et basala ba congolais mabe. Bien sûr parce que hôtel c'est ce qui ne ko dépendre kaka na Tshisekedi jamais ba ko porter faille plainte et zo mona kiza na mutu moko o azana congolais té azana souci ya ba congolais té ndi azana sima ya makambo wana. C'est comme maman Jocelyne a toi na ka mibale Tshisekedi ande ko na so congolais. Oui. Tozaki na posa congolais au pouvoir. Mais ye wana Kabila batami simanayi. Sikoyo Kabila a criminel. Tshisekedi a Kabila za partenaire ne do ba mi balé ba criminel. Siko to sala ndenge ni po ya zande ko na biso. Mais na sima mu Kongo ndeko na biso ba ennemi, ba Rwandais, ba criminel ba batami siko to sala ndenge ni po to longa likambo. Biso doza na problème na Tshisekedi. Problème ne c'est comment Tshisekedi pourquoi? Parce que yena sima na couverture na eza criminel. Alors so Tshisekedi a s'écarter na batuana a mitiki polele. Toko yamba parce que azande ko na biso problème tozoboya parce que sima na ye wana eza mabe loko nde tozobo na Tshisekedi yango wana aza mwana mboka to lingi a diriger mboka mais sima na ye nde tozoboya problème na biso yango wana. Mais ye on dirait moko monsieur Tshisekedi azo tenir vraiment ba corps na ye na Kabila parce que na Genève aboya ki ba corps alongola yi signature lelo pe oli alongola signature akanga Kabila a sala posa bana mboka mais ye alingi na ye ko continuer libala na Kabila parce que to moni na parlement Kabila tie mutu to moni siko na Sénat Kabila zo tia mutu premier ministre te pe bazo tie pression Kabila o tia mutu sadi Kabila ko continuer ko diriger siko bino na pareko nenge Kabila longwete azani ka président biso oyo to tika mboka to kinda somboka te na yo na ngana bande ko belé to za rechercher ozolo ba ndenge ni to sala ndenge ni poto sisa na likambo ya malonga ya ko sala ça que Tshisekedi soit Soka moni ki azoko kate déjà ba signer ba corps na bango azoko ko renoncer té
atika poste congolais ko diriger parce que biso toza na poste Congo eza mutu te Congo eza ba congolais alors totika mutu mo te Tshisekedi avant Dakar wana po a détruit peuple congolais comme il est déjà signé d'accord azomona kezo simba te papa le choix est clair soit au libérer mais ce qui a libéré na constitution ne ba vandisi masolo président ya Sénat mutu akoma président do mutu akabila ou bien leki akabila ou bien mutu a peut perdre d'autres raisons que ça sous pouvoir na maboko ba ta peut perdre. C'est vos places au sandé. Yango tozoba apparu que zo le cambo ya soulèvement populaire. Ah bon. Yango wana ka ndelo kama longa iko sala ba pour que to récupérer Congo na biso parce que soto bito kota na ba corps to kota na boye et aussi mbaté soulèvement populaire kaka ndeko kata makambo nyos. Bande ko na banzi bo utiko na mama Jocelyne ya lobara mingi te ayaka mongala solo soyaka na vérité na bopikili alobi pe asilisi donc na ba solo ya mboka sikoyo. Tout ça sous na tina ya tribalisme te. Tozalaka déjà Mobutu atika biso tatabo moko ekolobo moko mokonzibo moko tobotama tokola ba congolais makambo aza mungala o aza muyanzi o aza mundundu o aza muyaka o aza muluba ezalaka te ba rwandais bazoya kokotisa bino tribalisme bazoya kokotisa bino régionalisme pona kokabola bino bokeba tozala na unité ndenge mama Jocelyne alobi eloko malamu poto bengana Kabila ezali soulèvement populaire. N'habitez maman, on a tiqué une minute pour ça. Message à Souka pour la Congolais. Bêtement, c'était sur le soulèvement populaire. Malo pas na maman. Oui, merci na bande ko na biso ba congolais bisika nyonso ezomi bino bokolanda vidéo oyo ya malonga ezaka koloba na peuple congolais ki Congo ezamboko na biso ezamboka ya bakoko na biso bana biso bakoya biso to ya to koleka to ye to zoleka bana biso bakuta biso na pasi o biso to bikina yango te en tout cas peuple congolais to telema cette fois-ci muto ateme na biso azalate muto akanga biso azalate bakosa biso te parce que to kosa mi pe mingi balo ba ke tolongoli plein tu wana boyena boy to selo non biso to zana besoin ya Tshisekedi soit à déposer Kabila to lingete na mboka wana en tout cas peuple congolais to tellement soulèvement populaire ndeko salama partout où to zana mboka mikuni to zali soulèvement populaire il faut salama parce que to lembi souffrance o to bebungisi ba famille to bungisi bana to zoe ba kuté to zaba nani pe to komi wapi peuple congolais le komi bisika na bisika mboka nyoso ko mona congolais zali azokima toujours liwa azokima toujours souffrance OK mboka na biso ezana héritage ezana makambo bele kaso to bénéficier na yangote to komi partout dans le monde au monde congolais za kuna pourquoi azoka toujours refuge en tout cas cette fois-ci soulèvement populaire et sengele salama cette fois-ci to bangate to bima afin que to récupérer mboka la biso merci beaucoup ingeta